Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomel1000.com. Lelo tozali na esengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona kotalisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli ba. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel1000.com pour na kotalisa na peuple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel 1000 totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete bapeuple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel1000.com. Bandeko babolingo mbote na bino bayebo mesana kolanda radio Zoomel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo? Lelo tokolobela bino mpona likambo oyo etali ndenge nini bakon mbata bazalaki ntango nyonso kolobela likambo oyo ete Joseph Kabila azali moto oyo azali kokosa makambo ebele po ete meme histoire oyo ya koloba ete Joseph Kabila azali lipasa ezali ba histoire oyo bamontaki yango de toute pièce po ete bakokisa kaka baelema po baloba ete Joseph Kabila azali mwana ya Laurent Muze Kabila. Bandeko babolingo bino nyonso boyebi ndenge likambo wana emata nzete meme ya baoba. Bino moko boyebi ndenge nini bato mingi batungisama na likambo yango. Soko omeki kotelisa kaka bato lobi ete no Joseph Kabila azali mwana ya Muze Kabila kutu bazali mapasa. Okomona mbala moko bato baye bakotiseli yo balobi no. Eske bino bosi boyoka esika bazango benga mama Sifa, mama mapasa. To esika basi batikalaka kobenga Muze ke tata mapasa. Bandeko epesa kitopale yawa na poto. Batu mingi likolo kaka ya mwa likambo wana bandima yango pe etinda bango bakoma bakombata po balobi te ono Joseph Kabila azalaki lipasa te wana nde ezalaki makambo ya lokuta baza kokosa rezo na bango kaka balobi ete totikala komona te esika batikali kobenga mama Sifa mama mapasa pe esika totikali komona te esika batikali kobenga Muze Kabila tata mapasa tango azalaka na bomoi. Bandeko mokolo mosusu boye likambo yango kaka na ba marche oyo ndenge ezalaki kaka na Belgique ndenge bato bazalaki kotambola na ba marche ndenge ezalaka ete soki bosali marche air moko bopemi sikoyo mwasi ya Jean-Pierre Bemba pe azalaka na marche yango. Alors sikoyo tango bato bapemi bandeko ba discussion pe bandi oyo wana Rwanda aye na mboka na biso po diriger biso makambo ebandi discussion belebele. Après likambo ya papa mapasa bimaka te eko bima. Kaka na biloba ya bakongole bino moko boyebi bakongole minoko mbeli. Bandeko moko eko bimisa denga kutu bazango loba ete ye azali lipasa yango ya ndenge nini mokolo nini bosi boyoka ke babenga mama Sifa mama mapasa mbala moko bato bakomi koloba wana penza ya solo likambo eza ya solo bato bakomi koloba bandeko wana biso pe sambul koyeba ete nzoka nde
mwasi ya Jean-Pierre Bemba pe mama mapasa me azoka ba discussion na amelami alingi ata koloba iyata ote amelami penza o ndenge tozoloba ete ba politicien ya Congo ba makambo mosusu ba komba ta balobaka ba yebaka ete ezalaka na yango bongo te me bango sikoyo batikaka bango kaka na bozoba na bamelamaka mpo batantaka neti ngenge batantaka bayebi ke totika bango baloba ntango mosusu na likambo ndenge badiskussion ezosalama na nzela oyo mpe mwa tro ekoki komonana tokoki kolekela wana bakombata mingi ntango basalaka makelele na poto bandeko bato ebele bapolitisien ebele ata baleterminateur oyo ngbanda bayebaka na bango ete bamakambo mingi bakombata balobaka ezalaka na yango bozoba me bango lokola baza bamale o ndenge balobaka ete bato oyo balingaka kotante koluka esika nini lindusu ekomoniselama bango bavandaka kaka ata soki oza koloba makambo eza na nzela te bango bavandi kimia susi na bango ezali kaka baza kotante bakotala ntango mosusu likambo oyo koloba ekosala mwa ampleur nzela nini bango bakoki kolekela bandeko ntango baza kodiskute likambo ya tata mapasa o mama mapasa mama asifa babenga ye ta mama mapasa te bobo mwasi ya Jean-Pierre Bemba melami wana kutu mutu pe azoyeba teke ye pe azali mama mapasa bandeko me ntango bato babengaka ye okomona kaka mama présidente me ta mutu moko te na kati ya bato wana abenga ye mama mapasa ezala ta Jean-Pierre Bemba totikali komona te ntango bakangaki ye na CPI bato baza koloba ete baza kosala badéclaration na bango devant la caméra te azali innocent Jean-Pierre Bemba azali innocent baloba kaka Jean-Pierre Bemba azali mokolo moko te tomoni moto aye liboso ya caméra alobi ete tata mapasa azali innocent bandeko kaka ndenge tolobaka ete makambo mosusu biso bakongole tozalaka kidiba il faut kaka moto ya kofungolela biso mpo toyeba yango naza kopesa merci mingi na mese weti penza eloko osali ate nzambe apambola yo abakisela yo mingi mpo ete avocat du diable na yo ebimi penza na ndenge ya malamu soki yo omemaki mikro na yo kokende koatendre yango devant honorable Francis Kalombo te nde totikalaki diba bandeko ntango mese weti akei na Kinshasa akei kosala interview na Francis Kalombo bandeko mese weti mpe lokola azalaka na ye monoko mbeli ale abwakeli ye yango alobi me yo ndenge ozali wana yo oza koyeba teke bakombata kuna bango baza kolinga baza kokota doute na nationalité ya Jean-Pierre ya Joseph Kabila mpo na nini mpo ete bolobi ete Joseph Kabila aza lipasa me mokolo moko te batikala kobenga mama sifa mama mapasa alobi ete mpo likambo wana etungisaka bakombata ndenge ya kosakana te mbala moko bandeko tozalaki kidiba ntango toza kolanda yango tomona kaka Francis Kalombo alobi yo ndenge ozali wana yebisa ngai eske yo osi obenga mwasi ya Jean-Pierre Bemba mama mapasa bandeko ngai mama kozali na sutuki bapola sa mapeke telemi po ete na bandaki koyeba te kazalaka mpe mama mapasa ntango kaka Francis Kalombo alobi bongo bandeko bapola sa mapeke telemi ngai namoni ke wi makambo ekomi sérieux nazongi nanu mwa nsima après Francis Kalombo atuni susu avocat du diable yebisa ngai avocat du diable na mikro ntango asimbaki avocat du diable namoni mpenza ko ye moko atikali mpe kidiba ayi kotuna ye lisusu yo si obenga Jean-Pierre Bemba papa mapasa avocat du diable bouche bée akoki ata koningana te pema ekomi ya koluka avocat du diable atikali yo na soki balobaka ete moto apikaka crise soko opesi ye réponse moko akoki kozongisa yano te en tout cas avocat du diable elingaki akanga pema mpe ambulance elingaki eya ntango Francis Kalombo bamboli ye de question na avocat du diable namoni mpenza ndenge akangi pema motu ekomi moke donc azoyeba su ndenge asala te mbala moko Francis Kalombo ayebisi alobi tala
ba makambo ya ba papa mapasa wana eza ba biloko moko terre. Alors à partir ya lelo il faut ko clôturer ba biloko na po eza na tina te. Alors to pesi lelo Francis Kalombo raison. Bino bo bandaki koloba ete Francis Kalombo azali mayele te. Bino bo bandaki koloba ete Francis Kalombo ba diplôme na ezali ya lokuta. Mais bandeko na mwa muke analyse ngai na sali na ndenge kaka na yoki Francis Kalombo bandeko bokoki koya mipiku ya bakombatant bosali débat contre Francis Kalombo bokolala po ete na ye komona ete Francis Kalombo aza mayele bandeko tango mosusu bato bakoloba ete yango ye mama Rosalie aza koloba bolikambo nini yango oyo ye ayokaki ete Francis Kalombo alobi ete o papa mapasa Jean-Pierre Bemba eske bobengaka ye papa mapasa o nani mwasi ya Jean-Pierre Bemba bobengaka ye mama mapasa nakokende kutu mosika te nakosenga kuna na régie batiela biso babilili wana oyo ya ndenge nini Francis Kalombo atunaki mese weti eske yo si obenga mwasi ya Jean-Pierre Bemba papa mapasa e mama mapasa to si obenga Jean-Pierre Bemba papa mapasa bandeko na yokelaki na avocat du diable mawa mese weti tango ba poser ba question na mibale akangi pe mamuto ye muke akoki kuta tango ningana te voilà biso to lingaka bato ya mayele boye po ete toyebi ete mese weti azali moto ya matata na ba question il faut kozalaka pe te tango mese weti aza kobambola ba question yo pe soko zali mayele bambola ye tomona penza ke mese weti akangami akoki koyanola te mais zali neti te oyo ke baza koyela biso oyo neti baza komemela biso moto oyo bazali koloba ete représentant ya bakombata na Londres azali koyela bato awa bandeko tala mulai pe bavandisi ye na kiti ye amoni ete asa azwi bokonzi bandeko tango batuni ye motuna balobi tangela biso ata 5 ministre na gouvernement ya Joseph Kabila oyo bazali ba Rwandais bandeko akomaki atangi kaka Joseph Kabila Kengo Wadondo ekomi ke point le 3e 4e 5e bandeko tellement kangamaki akomi ko inventer ba makambo bandeko pomona kaka ba ignorant please nde bato ya boye peut-être devant Francis Kalombo mais Francis Kalombo ako écrasé parce que ozomona kaka ke intelligence tumbwembwe bandeko botala nanu ndenge nini likambo oyo ya tata mapasa oyo ebendela bato mindondo ana poto bakombata balobelaka yango ya tata mapasa alors tolanda ndenge nini l'avocat du diable atutulaki question na Francis Kalombo pe azwi eyano na ye tango bapesi ye yano avocat du diable bapumo esali ye pasi po akokaki kosupporte te andimaki teke eyano ya Francis Kalombo ekoparalyze ye tolanda na babilili ebongo nsima tozongela masolo na biso s'il vous plaît. Bana soki 5 donc bango tu bakokana ocha tembete donc eza problème kutu te kelelo tolanda ngwa yo koti na bokoko awa epai na biso soko boti mapasa neti yo boye bakobenga yo tata mapasa soki mama bakobenga ye mama mapasa mama sifa babenga kaka mama sifa muze babane kobenga ye muze pona nini babenga kaye mama mapasa te question wana bakombata itungisaka bango mais bakombata eza pe question moko terre yango na uti ebisa oke ba coutume na biso yango na ligina kende ba remonter un peu niveau na bango baluka argument pa mususu yo nengo fandi awa bakombata ndenge bafandi wana yo so benga Jean-Pierre Bemba papa mapasa yo so benga Jean-Pierre Bemba papa mapasa to so benga mwasi ya Bemba tata mama mapasa soki nano sala ngo te bakanga minoko na bango balongola argument wana ndenge na yebisaki bino émission na biso eza débat intellectuel argument oya tata mapasa banda lelo ekwei toke lisusu na argument mosusu balobi pona nini yo kobenga président na yo nga naza avocat ya bakombata na ko défendre bana soki 5 donc bango tu bakokana ocha tembete donc eza problème kutu te kelelo tolanda ngwa yo koti na bokoko awa epai na biso soko boti mapasa
neti yo boye bakobenga yo tata mapasa soki mama bakobenga ye mama mapasa mama sifa babenga kaka mama sifa muze babande kobenga ye muze pona nini babenga kaye mama mapasa te question wana ba combattant itungisaka bango mais ba combattant eza pe question moko terre yango na uti ebisa oke ba coutume na biso yango na ligina kende ba remonter un peu niveau na bango ba luka argument pa mususu yo nengo fandi awa ba combattant ndenge ba fandi wana yo so benga Jean-Pierre Bemba papa mapasa yo so benga Jean-Pierre Bemba papa mapasa to so benga mwasi ya Bemba tata mama mapasa soki nano salango te bakanga miloko na bango balongola argument wana ndenge na yebisaki bino émission na biso eza débat intellectuel argument oya tata mapasa banda lelo ekwei toke lisusu na argument mosusu balobi pona nini yo kobenga président na yo nga naza avocat ya bakombatant na kodefendre bandeko babolingo bino moko bouti kolanda ndenge nini Francis Kalombo auti koyanola kopesa eyano na likambo oyo bato babandaki kodiskite betima awa na poto likambo etali ya tata mapasa na banzi ete bakombata basali conclusion bazwi conclusion na bango mpona makambo oyo badiskitaka na yango trop betima ya koloba nini ete ndenge nini babengaka mama sifa mama mapasa te ndenge nini tango muzaza laki na bomoi babengaki tata mapasa te me baye conclure mbala moko ete likambo oyo ya mama mapasa to likambo oyo ya tata mapasa ezali basujet moko terre. Merci mingi Francis Kalombo na eyano sili kopesa na banzi ete oyo yo lobi ezali penza cour mobimba yango ete ngai mama Rosalie na lobaki makambo mineno yo lobi na ba réponse na yo pesi avocat du diable ngai na lobaki ete avocat du diable il faut sala mokolo aloué sali ya monene na Belgique ba bengisi ba combattant ya France ba bengisi ba combattant ya Angleterre ba bengisi ba combattant ya Canada ba bengisi ba combattant ya États-Unis ba bengisi ba combattant ya Allemagne ba bengisi ba combattant ya partout bazui salwana ba tie bango ba koti na kati soki pe ba place kokite ba fini bango ba oyo ba kotelema ba telemi ko exiger bango ba mema ba papier na ba bic na bango pointe bazana ba mémoire bonko trop faible ba bossa na kanoki ba mema po ba komaka comme ça et échapper bango te bande ko ba bolingo tango bango balobaka makambo ya este alors babosa na gaete Jean-Pierre Bemba pe apesaki une partie ya este na ba Ougandais donc koloba ete tango Jean-Pierre Bemba apesaki une partie ya este na ba Ougandais c'est que ba Ougandais pe na moment wana basalaki sa face pona moment moko to monaki pe côté ya frontière ya Uganda bato bazalaki kokufa mingi bomoni pe ke ba Jean-Pierre Bemba wana bango nyonso ba participer kaka na ba malheur ya makambo ile ya côté kuna ya est. Pour Jean-Pierre Bemba a participé na côté ya est, a participé lisusu pe na makambo ile kaki na ndenge ya mabe na côté Équateur o lelo balingaka ko kangela yango pema ko melela yango pema oyo balingaka ko sala ete tango ba bossa na ete tango ba soldat Jean-Pierre Bemba balekaki côté Équateur ba sala ka pe sa face sanduma ba viol banini mais moto alingaka ko lobela yango azate. Tango ba utaki na Centrafrique après avoir ko sala ba sanduma na Centrafrique ba soldat na ba sali ba viol ale bayaki pe lisusu na Congo na côté Équateur ba sala ba safa sa ko sakanate pa mona gaga ete ba konzi ya Congo pe baza mitema mabete dossier wana ba boya ko soulever yango po ete lokola ba yebi ete Jean-Pierre Bemba zali ko kanga makuna na CPI ba boya ete ba soulever ba dossier ya bongo po eko ya ko bima ete bango nde moto ba sali bo yango ba tika kaka mais sinon Jean-Pierre Bemba zali moto moko ete azali moto moko mokangami ya ba mitif ebele bandeko yango na ndenge tozali koloba bato mingi bayebi na bango makambo ya Congo malamu te mingi bazali kolanda kaka ngulu mingi bazali kokosa bango kaka bandeko toyebisaka bino mokolo mosusu totielaka bino yango po ete balobi ete bakongole mingi mémoire na bango ezali trop faible
tosalaka bino émission oyo bras droit ya ngwanda monsieur kotambola na makolo alobaki eloko moko très important alobi ete sujet oyo ya koloba ete mwana mboka bango nde moto bakreaki slogan wana mpona kofaire voir na bato image moko boye mpo ete bapeuple bandima ngwanda parce que image ya ngwanda ezalaki deja sali moto bandaki kondima ngwanda azalaki lisusu te yango ete basalaki eloko wana mpo ete babimisa lisusu image ya ngwanda mais kaka ndenge balobaka lokute eyaka mbangu verité eyaka na escalier ntango verité ekomaka evuzunaka nyonso bandeko vraiment ntango babandeki koloba likambo ya mama mapasa nga mpe na bandeki komituna ya solo mpenza Joseph Kabila azali lipasa te mais ntango mokolo Francis Kalombo naye kotala interview ntango aza koloba ete atuni mese atuni motuna ya likambo ya papa mapasa to mama mapasa ntango azongiseli ye motuna alobi ete yo so obenga mwasi ya Jean-Pierre Bemba mama mapasa bandeko na sutuki matiti ya saba bapwala masaba mpeke telemi etelemi ngako naye kotala na bime biso bakongole toza bandoki mwasi ya Jean-Pierre Bemba ntango balobaka likambo ya tata mama sifa babengaka ye mama mapasa te ye pa zvandi amelami aloba mpe eloko te ye pa azali kaka kotala ndenge nini bato baza kodiskute mpona nini bango nyonso bazali kotante ntango mosusu ekoazwi kopesama olia eloba take bandeko botika kodiskute basuje wana mpo ete ngai moko mpe nazali mama mapasa babengaka ngai mpe mama mapasa te me amelami abendi pema bandeko mokili oyo eza na makambo ebele tambola omona makambo ndenge balobaka vraiment te en tout cas mokili oyo soko oza prudent te osambwe. Merci mingi honorable Francis Kalombo avocat du diable alingaki atente magie epa na yo mais tango a toute liyo question tango ozongiseli réponse bandeko c'est la première fois na moni ete avocat du diable akangami azokoka lisusu te on dirait batie courant na luketu atikali kaka afixie na micro na ye ko azoningana te vraiment te bato ya mayele baza na Congo oyo nyonso bakombata baza kosala baza salaka kaka makelele me namona nano moto ya mayele mpenza oyo abimi aza koexpose mpenza sujet moko ya kitoko mpo ete bato baapresie neti Francis Kalombo aza te bango kaka kokende kobeta bato kosala batrouble banini me baza koyeba teke politike ya Congo lelo bato bakomi koapresie yango yo politicien obimi oza kotalisa bato réalité ya makambo ezala na ndenge ya solo na ndenge ya lokuta te ndenge ngwanda le terminator amesana kokosa bato po ete ye dona ezali kaka mpona kokosa ifo mpenza na ndenge ya solo yango wana bandeko babolingo naza koyebisa bino non Francis Kalombo c'est un monsieur à féliciter. Papa Roger napesi yo maloba. Merci mingi mama Rosalie pona kopesa ngai maloba. Bandeko babolingo tokoyebisa na bino ete ebongi malamu ete makambo oyo ya mboka na biso Congo il faut epasaka na ba débat ya boye po ete bato mingi babanda ko découvrir ba vérité. Mais lokola bato oyo bazali bato moko bazali ko luka pouvoir par la force balingi ko sala net bazali ko ignorer ba vérité ebele o ezali ko lobama bandeko oyo Francis Kalomba uti ko loba ezali vérité penza ya solo parce que soki totali malamu moto moko te ezala ba combattant batikala ko benga Jean-Pierre Bemba papa mapasa batikala ko benga jamais moi c'est Jean-Pierre Bemba papa mapasa. Alors sur base de quoi obino bokoya ko loba ete atoka nanu tesika ba bengi mama sifa mama mapasa ou bien ba benga ki musée tata mapasa au moins ni tekeza ba question moko terre à terre. Bandeko babolingo il faut boyeba yango ete mboka na biso RDC toza lisusu na besoin ba distraction te to lingi ete boyela biso ba makambo oyo ezali concret. Bandeko babolingo
batu mingi baloba likambu na oetali ke mama sifa mama mapasa baloba yango ya trop mais bomoni sikoyo donc tango bino boza koganga batu msu bango mona bino ke bozo ganga na désert et puis bino moko pe tango bapesi bino ya noana ebele ya combattant crise cardiaque même ngwanda esika azali ngwanda emoka komi komona ete babiloko nyonso to bandai ko monter et komi ko betela retour na ndenge ya mabe tolobaka na bino ete boya tosangana tosangisa mayele po ete toluka totonga mboka mais bino bozozala kaka na baide ya lokuta kokosa bamakambo ndenge na ndenge lokuta efutaka te lokuta jamais yango nde kochanger kongo na biso ndenge boza koloba ete kongo na biso soki tozwi yango bato babanda kolia 3 fois par jour et puis bato babanda bazala payer chaque fin du mois et puis baklasse ezala ofele bamakambo ebelebele bandeko bobandeli kutu kaka lokuta awa na poto ebongo na kongo nde bokokende kobanda koloba vérité il fallait bobanda koyebisa biso na loba vérité awa na poto kutu bozokosa biso bozobomba bamakambo ebele bozokosa ebongo kaka na kongo nde kuna nde bokokende kochanger mitema mpo bobanda koyebisa biso vérité bakongolais il faut air moko tofungwamaka il faut mayele na biso efungwamaka il faut totika kozala ntango nyonso distrait bato baza kodistraire biso na makambo bozoba ndeko na koyebisa yo eloko moko il faut koyeba yango ntango baza koyebisa yo likambo il faut kozalaka mpe na baquestion okoki kotuna na moto oyo azali koyebisa likambo bakongole ebele na poto lelo bakomi kaka soki bayebisi bango ke ndenge ezali wana Joseph Kabila aza rwandais sans même opposer question alors que toza na bapays développé toencaisse quand même quelque chose toza na mwa niveau koleka bato baza na Afrique eza te kaka soki moto ayebisi yo likambo mbala moko ovandi bo non zala na mutuna tuna banda kotuna banda kolandela koyebake moto alobi likambo oyo alobi yango na sens nini oyebi likambo yango ndenge nini ozwelaki yango base nini epesaki yo likambo oyo il faut koyebaka tout ça soki tokomi koyeba bamakambo wana nyonso bandeko tokobanda kokanga bakombata na baluketu bokobanda kokanga balider nyonso ya bakombata na baluketu na balokuta na bango bandeko po biso bakongolais ndenge tolobaka ete toza na bamémoire moko trop courte mpo na nini soki tolandaki maloba ya kotambola na makolo meshe kotambola na makolo na eloko ya lobaki ke biso nde batu tosalaki tosiégeaki tovandaki mpona kobimisa idéologie oyo ya mwana mboka slogan wana mwana mboka donc bayaki ntango babimisi likambo ya mwana mboka donc bayaki kosala idée ke babimisa mpe ke Kabila c'est un étranger c'est un rwandais voilà place idée na bango eutaki oyo moto alobi yango azali moto moko te keobi ntango mosusu bakoloba ete utaki kuna na Congo bamanipule non azali moto atravaillaki na ngwanda azalaki esika moko na ngwanda balie esika moko na ngwanda mpe azali moto azalaki na apareko oyo abundi mingi na kati ya apareko mais bandeko babolingo yango na nazali koyebisa bino ebongi malamu biso bakongolais tozala mayele tobosanaka mbangu te po ete soki tozali kobosana bamakambo noki ezali mabe mingi bino moko bowuti koyoka ke Mbanda na équipe na mobimba ya kala ya pariko na mese kotambola na makolo alobi ke bango nde mutu basalaki tu ba créer idée wana ya mwana mboka pe babimisa ete Joseph Kabila c'était rwandais ponini ba soigner pe image ya ngwanda parce que image ya ngwanda ezalaki ko passer te na miso ya bakongolais mais bomoni lelo bato nyonso tu oyo atravayaki na bango tala ndenge nzambe akonfondre bango ata moko ta tikala na pariko bato nyonso bakenda lelo ngwanda komi kotravaye na mwa bana oyo ya mike na oyo bagangaka na radio buka lokuta kopesa bango basije ya lokuta bakomi okomona moto mobimba oyo général liso moko makalangunza mutu mobimba bakokoyoka kombo makalangunza nani nzeta mbila donc bakombo aza kopesaka kaka bana bato un homme muto aza koloba ete naza un homme sérieux na travaille na mobutu na sécurité ya mobutu mais tala kaka bino moko
aza kopesaka bana bato bakombo soki oke kuna balongoli yo kombo ya famille bapesi yo kombo o makala ngunza o général liso moko o ni tala kaka babiloko baza kosala oza komona na kaka bato moko moins sérieux bandeko ba bolingo toza koyebisa na bino ete ebongi malamu biso bakongole il faut tofungola misu il faut tofungwama po ete bozoba eleki mais ndenge mpe ezali wana nzambe akumisama po ete bato mingi lelo awa na poto babandi koyeba verité mpe ebele oyo balandaki ya pareko lelo mingi babendani. Merci mingi Francis Kalombo na éclairage opesi ba combattant mingi baza convaincu na maloba oyo lobi malgré ebele liboso babanda kondima te mais ebele bandimi yo pe to pesi lisusu merci na monsieur Wechi vraiment to sepeli mingi po ete yo za kokende koluka belema na kati ya source po ozali ko affronter ba gros poisson yango to pesi yo penza bambote ya mingi to féliciter o monsieur Wechi continue mosala na yo kolanda ba makelele ya bana ya mike ote ba kuluna ya poto o baza koloba n'importe quoi o ba yebi ata tina ya politique ya Congo te baza koganga neti baza koganga na désert kolanda bango te sala mosala na yo to moni ete ozali na mosala moko kitoko o ezali na avenir bato mingi baza kosala kaka makelela na poto mais to moni yo sali ke tango balobi ete bakangaki babi balukuna ozali journaliste ya liboso futi ticket ya train ya avion oke na Congo pona kokende kozwa information na source epai ya babi balukuna ye moko pe osali tout okutani na gros poisson comme Francis Kalombo mais tokosenga ete suite ya débat to ya interview ya yo na Francis Kalombo tokosenga un jour au continuer nango surtout na sujet o batu bayelaka biso ya makambo eza koleka na este ozwa penza ta ya kotuna pe Francis Kalombo ba makambo wana po ete na yebi ete pa ya Francis Kalombo tokozwa ba lumière ebele olie ya koyoka kaka ba makambo ya lokuta o ba opposant congolais na poto baza kokosa kosabatu vérité zakati na bango te bandeko bino boza koloba ete bango nde baza na vérité lokuta na lokuta lelo oyo toza kokamwa bakomi koloba ete il faut toluka baminduki bato ifo batia bango lelo bokomi koloba boluka baminduki ebongo na ebandeli ntango ya makambo ya badongo bozali koloba boza na 25 000 tonnes nzela ekendela eza wapi donc koloba ete bobundi ata bitumba moko te mbala moko 25 000 tonnes na baarme et se disparaître bomoni ndenge bozosagana na bakongolais kolia bango bambongo na bango yango na tolobaki ete bakongolais boyeba ete boyaki na poto mpona kosalisa bafamille na bino bino bokanisi ntango bino bolongwaki na Congo boye ana bapoto boye koluka bavi na bino ntango bangwanda bazalaki na bokonzi na Congo est-ce que bangwanda batalaki ata bino miso bata deuxième république babandaki ata kokipe bino lelo lokola bakimi pa bango lelo lokola bakimi pasi ya mokili ebeti bango nde lelo bayebi bino sikoyo nde lelo bakomi koya koatendre bino bame mpona koloba ete botala biso tozali bato na bino banini bakomi kotelisa bino lelo baréalité est ce que ntango bazalaki na bokonzi na ntango ya deuxième république ntango bazalaki kobenga bango bana ya o bakonzi est ce que batalaki eta bino miso lelo baramoto okanga baramoto oyo azalaka kutu komonana te kuna na Congo na ntango ya ex-Zaïre lelo akomi ami de tout le monde akomi kolinga kosala ke yende mutu malamu est ce que baramoto ayebaki atake pasi ya bakongolais bandeko tososola toyeba makambo ndenge eza kokende ngwanda kaka oyo nani ayebaki nani ane mobimba ezali kozala ke ane koki kosila na kati boza na kati ya Congo mais mutu moko atikala komona ngwanda te à moins que soki aleki na télévision apesi communauté moko boye bato bamoni balobi conseiller spécial à Mobutu ou bien mais nani ministre ya nani ya makambo etali sécurité mais à part ça yo komona ngwanda wapi bayebaki ata pasi ya pepe basi bapiège esalami na Congo bandeko na banzi bacongolais tobosanaka te tozalaka na mémoire courte te ntango bapiège esalami na Congo bandeko bato mosusu basoldat oyo lelo bakoma kobeta tolo o biso basoldat ya DSP bayokaka ata soni te
na ba bêtise basala bandeko ba soldat belé ba kotelaka batu na ndako ba viola même ba fille mosusu na Congo na moment ya pillage banani basala ka ba soldat na tangu ya Mobutu boye bisa biso tango ba soldat na basala ki ba biloko wana est-ce que botikala komona ngwanda telemi beti loboko na mesa la bifo ba luka ba coupable wana tango wana bango ba mona ke yango normal ba bande ko mona ke non lokola ba soldat ba sali problème ezate bango kutu ba bande ko couvrir ba soldat na bazali ko sala mabe ba viola ma fille ebele nani ayebi yango te na kati ya capitale Mobutu en pouvoir o lelo bazoloba ke Mobutu apesa biso sécurité oui to boite Mobutu apesa biso sécurité mais sécurité ya bana basi yo ba violaki na tangu ya pillage Ngwanda azalaki wapi Mobutu azalaki wapi lelo ba fille wana batikala na ba problème na mitu na bango après bato wana bayepe lelo na pota bazoloba ke biso tozalaki basoda na tango ya Mobutu bozalaki basoda na bozoba oyo bozalaka nango ki criminalité na bino bosali na Congo ale boye nango tina poto awo vraiment lelo penza bozofungola pe munoko bozoloba bato boyokisi mboka na biso soni lelo soki mboka na biso edindi ekomi boye mpo na bino lelo penza bandeko boyebisa biso nanu bato pe bakoma kofungola munoko mpo na koloba ke ona na Congo kuna bato baza kokufa nzala bandeko boza penza na courage ya koloba likambo ndenge bato baza kokufa nzala alors bobosani ndenge bato babande kokreve na ntango ya Mobutu bandeko nani yango ayebi teke na ntango ya Mobutu bato babande kolia na ndenge ya batu soki papa aza na bana 5 ou bien 6 ntango mosusu lundi 3 bana bakolia mardi 3 bakolia oyo baliaki lundi bapemi nani ayebi bamakambo wana bande koleka te bandeko na ntango ya deuxième république soki baprésente leo kaka biloko oyo ndenge boza komona na babilili oyo soki baprésente leo babiloko bandeko mokolo wana obwaki mabolongo na se osengi nzambe merci olobi ke nabimi na munoko ya nguma na ntango ya deuxième république soki olie boye olobi ke nzambe merci mokolo wana kobwaka mabolongo na se obeti na losambo na suka nango olobi nzambe merci nabimi na munoko ya nguma mpo na ndimaki te yo kende kolia bambisi ya boye na ntango deuxième république yo mobola moko boye mbongo kuti ya pasi soko lie boye me soso ya pamba kutu soko lie soso mokolo wana omoni ondike ke mapate efungwami nzamba kiti na ntango ya nani na ntango ya Mobutu alors lelo bokoya ko apprendre biso lelo bokomi kolakisa biso na Congo bato bazokufa nzala on dirait bozo apprendre bokanisi bozo pesa biso makambo moko ezali nouveau or que ça ba biloko moko mais étape moko de sto vivant yango na ntango ya deuxième république bozo memela biso eloko te lelo bato lokola bangwanda mpe baza kofungola munoko mpona koloba ete mboka na biso wana bato bakomi kokufa kaka boye nzala bato baza kolia malonga te ngwanda mpenza azoloba ke bato baza kolia malonga te alors abosani na époque na bango ndenge bato bazali kosouffrir botika kosala bacomédie ko botika kosala bacomédie vraiment ngwanda vraiment aza koloba non te bino boza vraiment bacomédie toye komona yango boza ba comédien parce que ba biloko mususu bino boza kosala ezolekela biso oyebiti na ba makambu ya tangu ya ex Zaire batu mingi bazalaki au courant nango te bandeko tangu ya ex Zaire ba makambu ezalaki bele ata ba makambu bozomona lelo ya ba courant ko katana ezalaka nango lelo nde siko bakomi komona ngo bon grand fois ete Joseph Kabila pesi liberté lingala facile ezolakisa na bakwe nyonso tu bandini bato bazomona nde bazokolobela mais na ntango ya ex Zaire babiloko nyonso ezalaka plus grave même bato bazalaki kosouffrir na ndenge moko osakana te bato bazowuta bamasine bazobeta ti makolo ti ville nani yango ayebi yango te na ntango ya Mobutu ba professeur impayé bana baza kovanda na bazotanga na ba classe ba banku des athées bavandaka na se nani ayebi yango te alors bino bolingi bo transformer ba makambo na po boloba ete Joseph Kabila nde mutu aye kobebisa mboka ba makambo nyonso ezalaki okende ekomi babe mpo na Joseph Kabila botika kosala ba je botika kosekisa nde kosekisa bangombe na ba cheval na ba chevaux
bamakambo lokuta na lokuta bozanga na lokuta na bino deuxième république bon memeli biso tala bato bazo croire bino ko ba ignorant de bazo croire bino na mwa groupe ya bana ya bozo kanisa ba souci na bino ya ba bien na bino botika na Congo et pesi bino nostalgie bo komi ko contaminer bato mususu pona ko yebisa makambo lokuta mais za ba nostalgie mais boye bakaite soki bino bozo kanisa ete bozonga lisusu na Congo po bokende ko sala ba bozoba ezali mawa pona bino nani yango ebite ke bino na tango deuxième république bo pesaki biso ba peuple ba kombo ba bête bozo benga biso ba bête nani yango ebi yango te botinga ko sakana na batu na babuzobo bozali ko sala bino boko sande bato yo ba bima mboka depuis kala oyo ba yebi ba situation biso de vivre na Congo te oyo ba ye awa na poto baya na poto kala nde boko sa bango bandeko lelo bozo beta te loka te ko ngata unyesu ko tinda babongo na Kinshasa mais bozo lobela biso logo te bino bo yebite ke tanga mobutu pe bato poto ba bandeko ko tindela bato mbongo na Congo po ete situation zalaki mobulu bo yebisa biso na tanga mobutu azalaki na bokonzi bo yebisa biso mutu nini avanda na poto oyo atikala ko tindela bandeko na mbongo na Congo te po ete makambutu ezalaki bien bo yebisa biso nani à part tant mususu soko zali mwana ya mokonzi batindi na poto mo otindi ezate pote papa no kuna nazana nyoso mais bato bayaki ko luka vina ndenge na bango bazalaki pe emmerder tangu nyoso botinda mbongo situation a benza moyete banini ezalaka alors beaucoup apprendre biso rien na lokuta boye ba makambo nyoso ya lokuta na lokuta vérité za la kati na binote soki bo fungoli monoko kaka lokuta vraiment ezali pas pe mawa mama Rosalie na zokseli yo maloba. Merci mingi papa Roger pour na kozong selangai maloba bandeko ba molingo kaka ndenge teuti ko yebisa bino il faut boyeba yango ete batika ko distraire bino na bato biso to bengaka bango batu oyo bazali ko sala ete baza ko luka ete ba utiliser bino po e bango baluka ndenge nini ya kozonga lisusu na bokonzi na Congo po ete tango bakimi mboka baye na bapoto via poto bazali ko kokate bandeko soko tali malamu bana mingi ya bakonzi o bakima na bango moko bakonzi o bazali awa bandeko misala na poto balingaka kosala yango te bango bazo rêver kaka ke un jour bazonga na Congo bakende kokamba Congo bazokanisa ete makambo oyo bazalaki na yango avant ekozongela bango lisusu mais bazoyeba te ke nzambe asi akangeli bango bizibeli partout po ete lokuta eleki bandeko toza koyebisa bino bato baza koluka nde baintere na bango mwana mobali oyo akufaki Diki Makwala na Belgique mwana mobali oyo na Diki Makwala depuis akufa famille balobaki ete il faut basala marche mais bandeko depuis famille oyo na baloba totikala komona te bakombata baya liboso ya caméra mwana mobali oyo babomi en tout cas il faut totambola tosala marche bandeko batala kutu likambo yango on dirait bamona eloko te mpona bango on dirait moi mbwa moko boye babomi kaka na nzela batiki ye bongo banini alors que likambo wana pe balingaki balakisa bolingo na biso bakongole ya kotelema makasi mais nani yango atelemili yango moto moko ta atelemili yango mwana mobali oyo Diki Makwala bakundi ye kaka boye mais ata combattant moko te atikali kobimisela likambo yango bapake lokola bayebi ete kuna intérêt eza te nani yango akobimisela bango bapake nani bango baza kolukanga makambo ba intérêt mama oyo soki chauffeur ya mwasi ya chauffeur chebeya oyo ye na poto bomoni ndenge bakombata balingi babanda kotelemela makambo ngo mpona kolandela yango mpona nini bayebi ete wana nde ezali intérêt soki balandeli kote wana na likambo kote ya chebeya bayebi ete ezali bamasolo oyo efutaka mais lokola bayebi ete Diki Makwala intérêt eza te nani akolandela ti jusqu'à ce que bino moko bomonaki ndenge bamisusu bakomi koloba ete d'ailleurs kuta azalaki na ye angolais bomoni ete ya bino bandeko bakobimisa kaka na balabala ngulungulu olie opense na famille na yo opense ndenge nini okoki kosala pointe yo sans sortir baza kodistraire bino bandeko kaka na bamasolo ye bopesa mbongo mpo na radio na biso bosala boye bandeko soki botikali kaka na kidiba bokomona ete bato oyo bakosakana na bino na ndenge ya kosakana te bandeko babolingo oyo tozalaki na yango wana bozala kaka bisika bozali nde na nsima ya bangonga tokotalisa bino basango oyo tobombeli bino ya radio Zumel 1000 merci
bandeko babolingo na bandi boyiti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bobande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso boto azumel mili tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumelmil.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino